Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo bombeli ba. Maman Rosalie Lokosu n'a eu responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mbonga toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel mil totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebo mesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino obo mesana kolanda mokolo na mokolo. Bandeko babolingo lelo tokolobela bino nini? Lelo tokolobela bino na likambo oyo etali ba mensonge. Oyo bato oyo bazali kobenga bako mbata balingi bamonte histoire pona kotalisa na mokili ete bazalaki agressé na babandi to bakongolais oyo pouvoir en place etindaki bango bamakambo ebele me bandeko babolingo émission oyo tozali kosalela bino tosali yango lelo pamba te po ete après avant même tosala émission yo bandeko tosalaki banquête toye kozwa solution yango ete na ntango oyo tosali émission yo bandeko po tobimisa bolumbu to lokuta ya bato oyo balingi bakosela gouvernement ya Congo makambu na makambo oyo bazali komonte pona kolinga kotalisa ke bango nde bazali bato oyo bazali kolinga kobunda pona mboka alors gouvernement ya Congo akomi kotinda bato po ba agresser bango. Bandeko babolingo il faut boyeba yango ete toyebisaki bino ete biso tozali radio Zoomel 1000. Mingi bakanisaka ete biso tozali radio ya sima ndako to bandaki koloba yango bandakala ndeko soki yo kanisaka ete tozali radio ya sima ya ndako keba ete soki osali liseki ozali kosakana radio na biso oyo tout comme okoki kokweya tout comme tokoki pe kotombola yo keba soki ozali koyena masolo ya lokuta mpona kodistraire ba peuple congolais biso tokodetecte yo facilement. Bandeko babolingo sikoyo tozali kokota na kati na lisolo na biso. Bandeko babolingo bakombata bautaki Allemagne balobi ete bayaki kosala marche pona makambo ya Congo. Tango basali marche na bango bandeko après na retour na bango tango bazali kozonga tango bazali kokende babimi Allemagne ba constater voiture moko ezali kolanda bango donc koloba ete po balobi ete voiture ngo bande kolanda bango banda Allemagne. Bandeko bofungola matoi boyoka soki balobi voiture ngo bande kolanda bango banda Allemagne tina ndenge sika donc banda Allemagne donc koloba ete donc bato wana bazali bato ya Allemagne balobi tango babimi Allemagne bamonaki déjà voiture yango bazali kokende bandeko tokoyebisa na bino boy tango bazali kobetela bino ba masolo il faut bozalaka bato moko prudent mais tokoyebisa bino ete bango pe bayebi teke tango bango bapesi ba information na minute ndenge na ngai mama Rosalie nazali koloba boye tozali na information ya police ya Allemagne police ya Allemagne oyo atali jusqu'à présent bango bayebi
que depuis Europe et Sangana ezali na police donc ezali na centrale oyo bapona oyo basala déjà ba réunion centrale wana ezalaka na Allemagne na Cologne oyo etalaka comment contrôler makambo ya ba autoroute nyonso na Europe esika nyonso agression esalami ezala wapi na France ezala wapi soki ba français ba noter rapport ezala te salami na mboka na bango rapport wana nyonso tu batindaka yango na centrale générale na Cologne Polizei direction Krell donc Polizei direction ya Cologne bandeko yango nde moto koma ko contrôler ba autoroute nyonso ezala ba parking ezali na zinga ya ba autoroute donc makambo nyonso tu oh mutuka na yo osalaki accident ata na France kuna accident salamaki oh boy soki basali rapport batindaka toujours po omoni liboso na Europe ezalaka boy bandeko liboso ntango na Europe esanganaki te ezalaki ete soki ntango mosusu ba accident nyonso esalamaka na France ba français bazali konote yango bazali na centrale na bango esika batindaka rapport après fin de l'année okomona basali bilan ya ba accident oyo esalami na autoroute pe ba annonce yango mais depuis Europe esangana baya kosala siko bureau nango central oyo etalaka makambo ya ba autoroute nyonso na Europe ezali na Cologne na Allemagne bandeko nasengi na bino bofungola matoi eloko nini ekoleka bandeko oyo badipo ba aventurier ba comédien oyo mbo na mwana mobali asalaki diarrhée mikolo utaki koleka na oyo mwana mobali oyo babengi Roger Bongos sena aza moto ayebi ko créer ba scénario menteur de classe bandeko balobi ete tango bazali koya babimi na Allemagne bazali koya kobima babimi balobi ete ba remarquer ya parti ya Allemagne motuka moko ebandaki kolanda bango sima après baye kokoma côté ya Valence oui après baye kokoma na ville ya Valenciennes tango bakomi côté wana nde balobi bon lokola motuka wana eza kolanda tokotana na parking tango bakoti na parking bamoni motuka ngo eye baye koagresse bango na côté ya Valenciennes bandeko ezali malamu po ete tango bino bokosaka boyebaka te ndenge nini bokoki kokosa bandeko nakosenga na bino sikoyo bozwa bakarte na bino carte géographique oyo ya Europe botala a partir ya Allemagne a partir kaka frontière ya Allemagne ebandi po ete bango balobi ete mutuka yango ebandaki kolanda bango depuis Allemagne boyebi soko bimi na Allemagne ozokokenda direction ya Valenciennes donc obimi Allemagne il faut okota Belgique donc oloba ete tango voiture wana eza kolanda bango batraverse Belgique mobimba po baya kokota na Valenciennes bandeko bofungola matoi tango baye kokota na Valence donc oloba ete batraverse Belgique mobimba donc oloba ete tango baza kotraverse Belgique mobimba bato wana baza kaka na nsima na bango mpe eloko ekamwisi biso bandeko Roger Bongos alobi nini bango bazalaki na nsima baza koya tango makambo wana ebandi kosalama bango bazalaki na musika baza kotala ndenge eleki bolanda video wana malamu bokoyoka ndenge nini baza kose contredire bango na bango balobi ete bato wana depuis Allemagne bazalaki kolanda bango ti bakomi na Valenciennes ekomi bango na Valenciennes nde esika baye koagresse bango bato wana bandeko babolingo alors Roger Bongos aye kose contredire alobi nini ke ade kutu bato yango babangaki mpo ntango bakomenase bino ngai mbala moko nazwi telefone nazolinga neti nabenga mbila bolandi malamu bandeko bofungola matoi après kaka le même Roger Bongos aye koloba lisusu nini bandeko nzambe akumisama parce que lokuta ya bato oyo ezali mawa après moko na bango aye koloba nini ke alobi tango nga bakangi nga babrake nga batie nga arme awa na kingo après balobi ete bazalaki na mituka mibale mosusu wana bapanzi yango oyo bapanzi yango ezalaki ya nani ya Odombo bravo mpona bainformation na bino bandeko
Roger Bongos azalaki na caméra pona koloba ete bato wana tango ya lobi ete na bande kosala neti kobenga police ebangisi bango bazwi bakili bakei wapi filme oyo Roger Bongos afilme motuka wana oyo bapanzaki na parking. Roger Bongos afilme motuka wana te. Et puis bandeko distance au kaka kolongo ba agresseur ba bande kolanda bango ko banda Allemagne ba traverser Belgique mobimba ba eko ba ko agresser bango kaka na Valenciennes bandeko soki ba bandi bazar kolanda bino. Et puis ezalaki pe na butu jamais ba koki ko sala ba traverser na bino basa na bino trajet mobimba ya Belgique pour ba ko agresser bino na côté ya Valenciennes. Voilà déjà ezali faux et archi faux. Deuxième point bandeko. Tellement bazaba bololé ba yebite ke Europe ndenge ezali wana et comment déjà centralisé na makambo tout. Mais pendant makambo etali ba autoroute nyonso ezali na Allemagne et ezala ta ba accident nyonso to salami ezali salami na ba pays nyonso to ezali na kati ya union batinda ka rapport na bango na colonne bandeko tellement bakanisaka ete bato nyonso baza bazoba tango toyebisi bamindele oyo tozalaka na bango awa tolakisi bango mpe video wana balobi ete bozokende mosika pamba centrale ya makambo nyonso to etali Europe esika baaksida ezalaka soki bolingi bozoba information a partir kaka ya Allemagne ya bokoki kobenga na colonne Dieu merci bapesi biso numero wana Allemagne ye moko azwi abengi na centrale alobi ete bakongolais bayaki kosala marche na Allemagne après avoir kosala marche na retour na bango bakomi kokende tango babandi kokende bakomi côté ya Valenciennes batu moko balandaki bango ko banda Allemagne ti na côté ya Valenciennes bake ko agresser bango pe bapanzi voiture na bango nyonso to ebebi bande ko likambo ya kokamwa police ya Allemagne atuni alobi na ezalaki na Ernin biso moko to supposé to lobi lokola bango siko balobi place ngo ndenge elaki neti o bango kende donc neti na batongo to lobi ezalaki na nuit ya samedi oyo balongwaki bona kozonga na France bandeko te poto ezali organisé balma ba policier ya parti ya colonne ba bisi bango ba bi bon rappeler biso dans 20 minutes bandeko bon fungola matoi ba peuple congolais tozo yebisa bino makambo ezali sérieux na 20 minutes wana bandeko balmo toza na bango babengi kuna na centrale oyebi ke na centrale ya Allemagne balobi ke bazwi contact na ba policier ya ba français pona bapesa bango rapport ba agression oyo esalami côté ya Valenciennes balobi police ya France alobi azata na rapport moko te oyo bato bakendeki kofunda pona makambo oyo etali agression esalami côté ya autoroute bandeko babolingo biso bakongolais tokokende na lokuta oyo ti wapi bandeko sikoyo ifo bino moko bamituna Roger Bongos na oyo mwana oyo monokosolo babengaka soki mbo nani baorganize histoire wana pona nini bandeko bino bosi bomona baagresser bazali kolanda bato pe balingi ete bato wana basala bango mabe bino bosi bomona ete bakende koboma kaka motuka ya kimbambala batika motuka ya Delixo bazalaki na yango Mercedes bandeko soki bato wana benza bazalaki baagresser na baarme ndenge balobi Mercedes wana elingaki kokende bandeko bapolisier ya Allemagne balobi ete rapport moko te oyo epesami epi esika moko te oyo Roger Bongos na Odobo ndenge bango balobi ke basalaki déclaration bafundi baagresser yango na mbila balobi mbila ya France bango moko tazo koyebisa bino makambo ya solo bandeko mbila ya Allemagne parce que mbila ya Allemagne akosaka te soki balma balobi likambo soki ezali a seke ezali a mbila ya Allemagne alobi ete na contact oyo bazwi na bapolisier ya France batikali kozwa rapport moko te oyo ezolekisa ete bakongolais bazalaki agresser bakendeki kofunda po ete babebisi motuka na bango batumbi bapanzi bavitre balobi batikali kokotisa ta demande moko te ya accusation oyo ke baagresser bango na autoroute bandeko ngai mama ozali place nazalaki
naza koyebisa bino ya solo bandeko ba bolingo nayoki soni liboso ya balma oyo oyebi ke balma ngo ntango balobi mais pourquoi bato oyo ya bino bakosi mpo na nini pourquoi bakoki kokosa mpe baloba batia mpe kombo ya polisi bandeko bino bosi bomona Roger Bongo saza na kamera na ye bandeko bofungola matoi evenema ya boye salama atikali kozwela bino ta bilili te eske bokomi tuna te bayebi tina nini bamonte histoire oyo bayebi tina nini bamonte histoire oyo bandeko naza koyebisa bino ya solo botala kaka distance meme bambila ya Allemagne tango Allemagne naza koloba ete non balobi batongo babandaki kolanda bango depuis Allemagne ti baye koagresse bango kote ya Valenciennes ya Valence bandeko balma bakamwe balobi donc banda Allemagne donc batraverser Belgique nyonso tout po baye koagresse bango na France oyebi ke balma kutu baseki balobi te bato oyo ntango bato na bino makambo bazoloba il faut baraisonner biloko bazali koloba bandeko zwa carte nyonso mona bandi nini bandi amoni yo deja ozali toloba kaka ozali ya quelques mètres na ye aza kolanda yo na motuka est-ce que bandi akotikela yo ta bosala trajet molai mpo akende koagresse yo bandeko alors soki bamonaki bato wana na France bolanda siko histoire bandeko mpo na tolakisa bino ke bato bazali bato ya lokuta baza bamontere bandeko soki bandenge balobi ete bamonaki bato wana parti ya Allemagne donc loba ete ntango bango bademare babandi kokende bakoti autoroute donc loba ete na Belgique batikalaki kopema ta te basali Belgique mobimba batraverse yango ti baye kokoma na France nde esika bayaki kopemela na Valenciennes bandeko est-ce que makambo bato baza koloba eza ya solo bandeko bandeko tolobaki na bino ete biso tozali radio Zoomel 1000 makambo mosusu bino bolobaka liboso ya kamera boyebaka teke biso tozwaka yango tokendeke todecortike yango mpe tobimisi yango mpwasa mpo ete bato balanda me tokokende na mosika te tokosenga na tekniki kuna batiela biso babilili boyoka ndenge nini bato oyo balobi bamakambo nyonso tu oyo ya lokuta bascenario na bango bamonte mpo na koluka ndenge nini basala mwa kesi moko boyo bapesa bacotisation mpo ete bambongo bazwa baza na batekniki na bango bazali kokosa mais peuple congolais ya lelo bokokosa ye lisusu te bandeko bolanda lisolo ebongo nsima tokofungolela bino lisusu mpo tolakisa bino ete trop c'est trop babiloko oyo bato bazali kosala ezali malamu te ezali kokwesa lokumu na biso bakongolais ba image s'il vous plaît